Karine Mokonzi, la baronne, a posté biloko. 500 commentaires, 13 partages. Bandeko, ba chinois, bana membre, ba mama autorité. Soki botie ba commentaires, et comme il a 200 quelques commentaires, et comme il a 500 commentaires, et là qu'ici, bozana ba Facebook. Mais pourquoi 12 partages? Maboko elembi, ko partager zalaka kaka clic, pam, boum, et partager. Bandeko, boni bino kuna, ba chinois, bino bochaka commentaire pa papa robot. Biso ba chinois, tolobi boy. Xbox, porte-parole, ya ba chinois, olobi nini. Elo nga nazo salaka ya mwana, ko vérifier. Nga pe na komi détective. Na moni ba commentaire oui, ebele. Na moni ba j'aime, ebele. Ba je t'adore, ebele. Partage. Partage. Partage ndeli kambo. Bote ba papa, ba mama, ba nteko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, nakanisa tozali ko se comprendre. Bandeko, nakanisa bozali koyoka makambo naza koloba. La baronne, soka poste loko. Tango ozali chinois, ozali oyo ya Karine Mokonzi. Ozali oyo olingi Karine Mokonzi akende en avant. Olingi Karine Mokonzi azalaka toujours na kati ya media. Alors Karine Mokonzi aza kosala oyo amesana kosala. Pe aza kosala ba oyo nanu tomona ete asala abandi osala ngo sika. Tango Karine Mokonzi a posté loko, yo moko oza na Facebook, ezala anonyme, ezala ya voix normale. Mais pekisa mite ko partager. Parce que otie j'aime, otie je t'adore, otie mutua bakisimbi te. Mais loko nini ezangi. Ofina bisika wana bakoma partage. Ezaka bisika moko na bisika bakoma commentaire. Tango otie commentaire na kanisa otalaki malamu popona. Ofina bisika batie commentaire, otie yo commentaire. Bongo partage na suka omoni yango te. Omoni j'aime, omoni je t'adore, omoni wow, olobi tiko pona. Oponi moko, nyonso wana eza kitoko. Mais partage. Obombi Karine pona yo moko, olingi bato musu batala te. Oboyi ko partager, poza na site anonyme. Bato bakolanda te batala site na. Mais non, alandaka. Potango komandaka partout. Atokia bisika moko soko fingi. Bato wana balingaka batala oya finga za nani. Alors ebongi bamona pe identité na yo tango bakomona biloko ya Karine Mokonzi la baronne na kati eza bongo te bandeko. Karine abima, Karine abimaka air nyonso na Facebook tango akomi bonjour ezali Karine akomi bonjour. Facebook ezoloba eza enani Karine Mokonzi la baronne azoloba ndenge ni toyebaka ke Obama lobi. Ndenge toyebaka ke Fachi alobi. Soki tomoni na ba image te. Tomonaka na ba tweet. Tomonaka na ba Facebook. Karine Mokonzi tango ache alobi. Alors partagez. Partage. Eza kilote. Surtout tango ozocha commentaire. 500 commentaires. 12. Partage. Bandeko. Soki nazo kosa. Bokende. Bokende. Bokita tina se. Botala malamu. Bokomona. Bokomona. Partage zo kende. Bokomona. Nonenga na zoloba.
mais ntango nga na kosala video awawa bon botiaka na bino commentaire te problème eza te nga nazali mutu ya Karine te naza mpe mutu na bino te mais soki natie video moko likambo yango sepeli te oye mbangu koloba aboye te ore oyo kobebisa ntango mpa na ngai kende kopartage bavideo bapublication nyonso oyo Karine azotia na Facebook ezosenga partage ndenge wana te bandeko bato botali boza ebele ozwi ntan ya kotala otangi makambo bakoma wana otangi video oyo Karine Mokonzi aza koloba aza kotia banzembo ya bamopao ya banani oyoki mongongo ya Karine te opartage te mais boni Karine a posté losambo soki otali video ya losambo te partage bato bazozela batala basambela même yo soki olingi mokolo wana osambela te ntango partage mokolo koya okoyoka toujours toza na besoin ya liloba ndenge wana te alors biloko Karine Mokonzi atiaka ozosepela nango mpo na koloba te ozosepela nango te ntango tie j'aime osepeli nango ntango tie je t'adore osepeli nango ntango tie wow osepeli nango alors soki osepeli nango partage nayebi likambo oyo ezotinda te ke efrene mutu apartage te bandeko Karine Mokonzi ye wana azali bachinois Karine Mokonzi ye wana azali bana membre boza plus de 50 Karine Mokonzi ye wana azali bamama autorité ye wana azali bamama ya 15 blanche ye wana azali 100% Rose Bombo ye wana azali bino kutu baoyo natangi nyonso wana nayebi bopartageaka na bagroupe WhatsApp na bino mais wana problème eza te parce que boza bino na bino bato ya Karine Mokonzi soki toke na 100% Karine Mokonzi oyo ba Rose Bombo atako to partager te na kati ya WhatsApp mutu wana kotala kaka pa kendeke pa Rose Bombo ntango basolo bapartage bopartage po bato oyo batalaka par hasard ou bien batalaka nanu te batala a partir na yo yango wana 100% Rose Bombo ekokabula na WhatsApp na bango bravo po baza 100% Karine Mokonzi bino nyonso wana bolingake makasi mais kote kuna bolembisi maboko ou bien bolingi te tomona ba compte Facebook na bino partager bon bino nde mbokoyeba pourvu que bino bolingaka na bino déjà Karine Mokonzi ngai nayeka kopesa rappel ya partage comme mati la Bible partage osana eloko partage yango alors bino soki boboyi bopartagele bato Karine Mokonzi bobimba égoïste ata bolingaka Karine Mokonzi makasi ata bomesana ata bomelana makila mais bobimi égoïste boboyi kokabula baninga partage ya Karine Mokonzi olke na liloba balobi partage osana eloko kabula na baninga bino bon nga na sukisi na ngai yawo nakolobaka likama partage botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss, ya ni ya danger, donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.